Shalom, 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 mes bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs. Bandeko na ngai mbote, mbote, mbote. Sika nyonso bozwami na tangu oyo, na ngonga oyo, napesi bino mbote na kombo na Yesu Christu. Bonsoir chez vous. Sotoza na tongo, na pokwa, na butu, place message eko kuta bino. Vraiment, ndeko na bino, na ye lisusu na meme bino révélation. Moko ya munene oyo kosala biso bien na pokwa ya lelo napesi bino vraiment mbote na tindi ba kimia na Yesu Christu esika nyonso message oyo ekokuta biso mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais avant to banda message na biso ya lelo, partage na biso ya lelo, tozali na kotika moment na biso na maboko ya Nzambe. Tosambeli na kombo na Yesu Christu, éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci. Na commission, na sengyo, merci, papa, pour la grâce au salibiso. Lelo na ngonga oyo, tokoka ko partager révélation oyo, au pesi biso, au pesi na moumbu na opo mema liboso peuple na yo mobimba. Papa na sengyo, merci na koluzwa ngai moto pamba, o bimisanga na misu ya bana na yo, pona mema ba message yo moko le roi de roi, mokonzi na bakonzi, o pesi ngai, na sengyo merci na kombo na Yesu Christu, na tiki moment oyo banda na biso, Seigneur Jésus Christ, peso kisa na biso, parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, o banda na biso, o kene na biso, tina suka pe molimo na yo Nzambe, ekotisa message o na mitema ya bana na yo, parce que seul le Saint-Esprit nous aide à discerner, seul le Saint-Esprit nous aide à ouvrir nos cœurs, à faire tomber les écailles de nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, poto yamba message oyo, poto comprendre nini oyo Nzambe yebisi biso, soki yo te Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous serons perdus, que le Saint-Esprit vraiment nous aide à aider biso nako ndima message ope na ko comprendre yango na kombo na Yesu Christu na tiki mama oyo na maboko na yo Nzambe na biso obanda na biso pour sukisa na biso à ton nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et je dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, na ye na message moko vraiment important lisusu. Pour un message nyonso Nzambe na biso azopesa biso nyonso eza important. Donc na ye na message na révélation oyo Nzambe apesi ngai lelo pona ko partager na bana na ye message oyo ezali vraiment motuya ezali message moko munene. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ba message oyo nga nazoya nango ezali ba révélation Nzambe azosala ngai ezali très important pona Nzambe na biso d'abord. Et ça très important pour naye pour nanini pour ce qui est important te pour naye alingaki alakisa biso te ce qui peut alingi toye bango ezali na tina ezali po tozala délivrer ezali po tobika ezali po miso na biso efungwama toyeba nini toza kosala toyeba ndenge nini toza kotambola toyeba place nini tozali na vie na biso bato. Il faut à un moment donné soki to moni makambo zo koba na bomoi na biso to sosola Nzambe apesi biso mayele wana apesi biso sagesse na intelligence ya komona ke makambo susu na vie na biso eza yango te ya komona ke makambo susu na vie na biso eza normal te. Donc bandeko na ngai mes bien-aimés dans le Seigneur to mesana na mabete mabeba mesana kanango te soki omoni mabe moko ezokoba na vie na yo ozomona makambo moko oyo ezosala yo surtout malamu te na vie na yo ndeko na nga foluka oyeba foluka ososola oluka ko comprendre surtout il faut luka ko comprendre nini ezokomela nga na vie. Alors place oyo biso tokimelaka biso bana Nzambe ezali kaka epai ya Nzambe na biso ezali kaka epai ya mokeli na biso yenda yebi nyonso. La Bible déclare que ezane eloko moko to esalamaka na mabele na mokili na biso ya ba vivant oyo Nzambe na biso amonaka te. Il est celui qui voit toutes choses. Ata ebombani na kati ya molili ye amonaka. Alobi amonaka tonga ya mwindu na lidusu ya mwindu. Donc il voit toutes choses. Et loko moko te ebomba na kana miso Nzambe na biso. C'est pourquoi il n'y a que lui qui peut nous aider, qui peut nous délivrer, qui peut nous révéler des choses, puisque la Bible déclare dans Jean 8:32 que tu connaîtras la vérité t'affranchira et la vérité te rendra libre. Voilà mes bien-aimés, lingi kolakisa ke tango koyeba vérité, nde tango kokoma libre.
Donc pour comme libre il faut y ba vérité. Et vérité ezali le côté vérité eza mutu. Eza na mutu oya memelaka biso vérité c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yende vérité. Vérité ezali phrase otokomaka te. Vérité c'est le Seigneur. C'est lui. Tant yo ko memela o vérité, ayebisi o vérité, vérité wane libéré yo. Et yé akoti na bomoi na yo. C'est comme ça que ça se passe bande konanga. Vérité ezali koyeba likambu te. To phrase to komakate, mais vérité zali Jésus-Christ, il est la vérité. Il est la vérité, il est la lumière. Ce qui y a à côté ici lumière na vie na yo, à côté ici vérité na vie na yo, nde okomi délivré. Pourtant ou ya ko ya justement ezali po memela o makambo yo nga na ye nango. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu dans ma vie à révéler nga makambo o na ye bakite et libérer ngai. Amemi mwinda na kati ya vie na ngai, donc okutana na ye, c'est ça la délivrance. Donc tant à délivrer ngai, à délivrer âme na ngai, à délivrer nyonso ekangamaki na bomoi na ngai. C'est ça la délivrance, c'est ça la vérité. La vérité c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc makambo azoye bisanga, oya monisi ngai, oya tindi ngai et pas peuple na ena mema. Ezali ba vérité oyo ye kaka mutayebi. Donc c'est lui la vérité, c'est lui qui apporte la vérité. Yango na yeli bino message oyo na libino révélation oyo nzambe asali ngai mingi na makambo nzambe azola kisanga ezali makambo oyo nga moko na kobi nango eza makambo oyo nga moko na vivre eza makambo oyo nga moko na passer na vie na ngai oyo komeli ngai nzambe a utilisaka ngai moko mingi po ngai nasunga bandeko nasunga peuple na ye po oyo komeli ngai nzambe ayebi na moment oyo nani oyo atindeli message au lelo parce qu'il y a quelqu'un il y a une personne oyo akolanda message oyo azokoba na likambo oyo azalaki na besoin ya révélation oyo na besoin ya message oyo parce que nzambe na biso asalaka eloko ya hasard te. Rien n'est hasard na miso nzambe na biso. Ayebi yo ndeko nanga, ayebi problème na yo, ayebi pourquoi atindinga lelo et pas ina yo liboso na yo pona memela yo révélation oyo po ekangola bomoi na yo. Donc yango wana ne rejetez jamais la prophétie mais examinez-la yamba yango kende nango ko tuna nzambe kende ko sambela comme je dis toujours mes bien-aimés dans le Seigneur na avant non Hollanda yango, faut d'abord prier, faut demander l'aide du Saint-Esprit, apé sa biso discernement, afungola biso sagesse, to kokako comprendre et loko nini oyo azoye bisa biso. Donc voilà mes frères et sœurs, naye na message oyo nayebi que eko sunga bandeko ebele eko fungola bandeko ebele pe misu par rapport ya makambo na zoloba puisque ezaka ka makambo oyo ekomela kingate puisque c'est mon propre témoignage eza eloko oyo ngai na vivaki nzambe ayaki ko révéler après qu'est-ce qui s'est passé et alobi nanga va le dire à mon peuple puisque nayebi ke nazanga mote na loba toujours je ne suis pas spécial naza spécialité oyo ekomelinga ekomelaki pe bandeko mosusu. Et puis, nga naza ne sengo makasi ya partager na bino message au bandeko nanga po na yebi ke soki naboke bibolandi makambo ngai ndeko na bino na zolo basikoyo soki ndeko nango landi ngo na bokebi soki na makambo ekomela yo te tu peux faire en sorte que makambo ekomela yo te tu peux faire en sorte d'éviter ceci et surtout makambo nga nazo partager eza poto e ba kosambela. Mais bien aimé dans le Seigneur na yo ki makambo ebele ba message ebele na kosunga bandeko na ngai na kolakisa bango comment il faut prier. Pourquoi? Puisque bandeko na nga prière auto salaka. Prière auto kansa ke tozo sala. C'est parler à Dieu oui, mais il faut parler correctement à Dieu. Il faut yeba ndenge ni nozo diriger prière na yo. Il faut yeba et la première des choses c'est de connaître de quoi il s'agit, connaître la vérité. Bandeko na nga il y a tout dans la vérité. C'est pourquoi Nzambe alobi na biso, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et la vérité te rendra libre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la vérité qui rend libre. Soko yebi li kamni nozoko banangote, makambo sa amelaka oyebaka te, zali pasi po bimanango, po oza ko ignorer nyonso. Donc, ngai nakoya na série moko ya comment prier pour nako aider bandeko oyo basengi ngai na sunga bango na comment
prier, comment il faut diriger la prière na bango, comment il faut basala po prière na bango ezala juste et ezala surtout exaucé nzambe ayokango, puisque il y a vraiment des étapes, il y a des choses à faire pour na ko sala prière na yo correct, prière na yo ezala juste toujours dans la parole de Dieu. Tokotanga yango et ngana ko sunga baninga, puisque oui nandimi yango lelo je suis une femme de prière, na yebi ko sambela nzambe nanga, na yebi ko pesa ton na nzambe nanga, et na yebi moi mingi mukie mingi ya kolekate, puisque je ne connais pas tout non plus, naza toujours quoi apprendre. Saint-Esprit a apprendre nga makambu chaque jour, mais oya laki singai déjà ezali ebele o nakoki ko sunga lelo bandeko na ngai. Donc vraiment botika la connecter ba makambo nga nako révéler na prière, makambo ba point o nako toucher na prière ezali ba clés, ce sont des clés mes frères et sœurs, ezali ba fungo la po nako memela bino nakomemela bino révélation oyo et vérité oyo nzambe na biso asali à travers ngai, soki na yobi makambo bafungola na sina meka koloba yango pe bandeko bapartageaka na ngai, ou bien ba maman vertueuse ba maman na ngai oyo tosambelaka na bango na groupe de prière na biso bayebi révélation oyo. Je suis une femme que Dieu a remis les clés, apesinga ba clés pour na sa peuple naye. Je détiens les clés, c'est comme ça parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Apesingai nombre ya bato ya apesingai oyo ngai fona sunga bango bazo ba fungola na bango pour le royaume de Dieu. Fungola nyon surtout ezali pona kokutana na nzambe. Donc vraiment restez connectés bandeko na ngai bo partager bo senga na bandeko, puisque je veux amener des choses oyo eko délivrer bo moinayo, parce que nzambe mutalingi, parce que Dieu est avec nous, il est présent, il est avec nous, il est en train de voir les cœurs disposés, azomona mitema ya bato eza disposés pour asunga bango. Donc vraiment merci mes frères et sœurs de rester connectés. Nzambe na biso apambola biso. Donc na koti na message na biso ya lelo, bandeko na nga nazo koyebisa bino lelo makambo oyo ya somo esalamaka sans biso toyeba. O soki nzambe alakisi biso te bandeko na nga toyeba te. Soki nzambe afungoleli biso te bandeko na nga tokoyeba te. Bandeko na ngai mbala moko nakendaka na matanga. Nakomi na matanga wana ndeka matanga ezalaka. Ya muto pa kufi oyebi. Nalalaka na matanga wana ndenge to assistaka bato soko ke na matanga ya muto oyebi to landi mutu moko oyebaki okolala na matanga wana pona ko participer pasi ya muninga oke kotala, ou bien na muto oyebaki nalali na matanga wana. Bandeko nanga tango nalalaka na matanga wana na kati ya butu namoni neti loboko na ngai comme mama. Namoni mena ngai, on dirait ezo kwesa, on dirait nazo kwesa un billet d'argent. On dirait nazo kwesa mbongo. On dirait na lali na là maintenant je suis en train de voir ma main. Namoni le boko nanga, on dirait ezo kwesa mbongo. Namoni le kwa mbongo ezo kwea. Na ndoto nanga, mais là namoni le kwa nazo kwesa mbongo, namoni vraiment un billet d'argent. On dirait billet moko à 50 €. Tant billet wana ezokweya billet wana ekomi tina se na sutuki na lamuki na pongi na wana pour de vrai na mona na loti mekolota wana ezali vraiment comme si je voyais, mais na kati ya pongi, mais nazo mona vraiment ke na kwesi mbongo bizarrement, mais nazali na mbongo na maboko te quand même, puisque na vandi pe na kiti ndenge ezala na matanga, mais to na lali na kiti nde bato balala na matanga. Namoni na kwesi un billet d'argent, mais après na kwesi c'était tout ce que j'avais vu na sutuki. Na sutuki na sali prière ka na motema. Eleki nango ide moko te na bi nde na kolota on dirait na kwesa mbongo. Na comprendre na ngate. Na sambeli ka na sali prière et sili nango. Bandeko nanga quelques jours après 18 ans. Po nzambe na biso asala la délivrance nae avec le temps. Délivrance ya mutu ba mes frères et sœurs, photo e bango zali processus et ezwaka temps. Délivrance ya mutu ezara mbala moko te dans une journée paf nzamba délivrer aussi le non.
délivrance ya moto ezwaka temps bato mosusu ça dépend ya nzambe ndenge azomarche na moto ndenge moto wana mpe azomipesa na nzambe. Ça aussi ça compte eza bapoint okontaka mpona délivrance ya moto. Alors quelque temps leki vraiment quelque temps après nalali mokolo mosusu asali baprière nanga très bien après nake nalali na butu wana nzambe azolakisa nga nzambe azolakisa nga sikoyo makambo esalamaki na matanga wana. Nzambe abandi kolakisa nga qu'est-ce qui s'est passé na matanga wana. Nzambe abandi kolakisa ngai na vandi na komi sikoyo esika moko na telemi nga na telemaki et na bandi ko réclamer mbongo nanga na ndoto wana ndoto mosusu na bandi ko réclamer mbongo nanga nazo ba metien ngai il faut na bima fona ke osala course nanga na makambo osala ebele naza na bima makambo ebele osala mais na besoin mbongo nanga nazomona mbongo nanga te. Mutu moko aza na mbongo nanga awa il faut apesa nga mbongo nanga a remettre nga mbongo nanga mpona ke osala course nanga nazoloba bongo na ndoto nanga. Après nabandi ko avancer vers mutu moko boye nayebi mutu yango te mais nazokende pa na ye donc nazoloba ke ye mutu aza na mbongo nanga fo apesa ngai kaka boye soudainement. Nabandi kokende nazo avancer vers mutu yango nazoya vraiment na décision. Donc décision neningi kolakisa baninga na ngeza fermeté na prière. Fermeté na prière, autorité. Donc l'heure wana na kati ya ndoto nanga na komaki autoritaire. Nzambe muta pesinga makasi wana. Wana ezali puissance ya nzambe ye moko. Apesinga makasi wana na ndoto. Pona ma ndoto na biso soki tozo bunda, tozo zwa ba victoire na bandoto na biso, c'est la puissance de Dieu. Eza nzambe muta zo pesa biso makasi. Pourquoi to monaka bandeko musu na bandoto mususu bazo beta bango. So ba beta ka ona bandoto o ganyaka te na bandoto balandaka yo bazo maltraiter na bandoto c'est que za makasi na ntende ko na ngai. Il faut nzamba pesa o makasi ya kobunda. Soko zo bunda na pongi bandeko na nga faut gagner. Mwana nzambe so nzambe asimbi yo o gagner bakoki o ganyaka ute na bandoto. Ba betaka yo perdaka na bandoto ba obungisaka biloko na bandoto ba yiba ko facilement, c'est pas bon mes frères et sœurs. Donc namandi ko kende ko avancer nazo banaza na besoin mbongo na nga fona ke osala course na nga nde nini mutu azui azo retenir mbongo na nga aza na besoin mbongo na nga apesa nga mbongo na nga. Namandi ko kende ko avancer ti na komi liboso ya mutu mo boye na tomboli elongi na nga pona tala mutango o nazo kendo senga mbongo na nga bandeko na nga nini nazomona mutu akufaki mutu oyo nakende matanga na ye mutu wana mutu azana mbongo nanga nga nazo kendo réclamer. Tiens, ngabi me mutu akufa. Mais na sens nini ye aokendo zwa mbongo nanga. Esprit ezongi singa esprit ya nzambe ezongi singa directement elaksinga jour wana matanga. Donc nzamba bandi ko yebisanga jour wana na matanga mbongo obungisaki mutu akufaki na nzoto molimo na ezalaki kotambola. Molimo na ezaki kotambola azozwa batu nyonso to bazaki protéger te. Batu nyonso to bazaki bazana na vie ya nzambe te ya prière te. Batu nyonso ya kokaki kozwa, batu nyonso ya kokaki ko dérober. A dérobaki bango. Ozalaki pe la seule te. Pe nzamba tali singa ke nazaki la seule te. Na bandi ko ba muto na bi me nga na ye kozwa mbongo na nga pesa nga mbongo na nga tu dois me rendre mon argent. Il faut pesa nga mbongo na ngai. Bandeko nanga tant kana lobi bongo mutu na discuter kutu te mais loko ekamusaki ngai eza makambo oyo nzambe ayebisaki ngai ke nazalaki ngai moko te o aderobaki puisque mutu na fungoli eloko moko tono moko ezaki tono mes frères et sœurs afungoli tono moko munene donc une grosse boîte ya munene mulai lokwa ba tono akala ya ba mafuta ya mbila oto saka nango na Congo mais ya munene ya profond leki lisusu. Mes frères et sœurs etondi na mbongo etondi na biloko mbongo kaka te etondi na biloko na kati siko azo remettre nga part na ngai abimisi tala mbongo ebele mutu wana bandiko azongiseli nga mbongo na ngai na telemi nazotala mutu wana avec autorité azwi mbongo apesi abimisi mbongo ebele apesi nga ntango abimisi mbongo wana apesi ngai
mes frères et sœurs, na lamuki na pongi. Na comprendre eloko nini salami, na comprendre que de quoi il s'agit, na comprendre que makambo salamaka na ba matanga. Makambo minene salamaka na ba matanga. Boyoka ba mes frères et sœurs, nazo yebisa bino sikoyo likambo oyo nga na partager na ndeko. Ndeko moko tozaki ko sambela na ye pona sujet na ye ya mariage. To bandaki ko partager na ndeko na sujet na ya mariage, tozwaki yango à cœur biso mibale, tozaki ko prier pendant un temps. Alors Nzambe aiko lakisanga aiko pesanga message pona ndeko wana. Nzambe ayoki kolela na biso, ayoki kolela ndeko wana, ayi Nzambe na lali na butu, Nzambe aye azola kisanga qu'est-ce qui s'est passé na vie ya ndeko wana. Mariage na eloko nini kota, pona nini ndeko wana azaki na problème abalaka te, azaka na libala te. Ata mukolo moko abalaki après aboyani te. Donc na vie na ye abala te, abalaka te, azaka na problème ya mobali, problème ya libala. Et comme ki tellement ko préoccupé, akomaki ko sambela nango makasi. Alors tozwaki sujet prière wana, Nzambe na bolingo na ye aiko lakisa ngai. Na lali na butu bandeko nanga boyoka ngai, Nzambe azolakisa ngai, abandi koyebisa nga lobi libala ya ndeko oyo bozo lela, libala na yazo lela, o bozo benga ngai, boza ko sambela tango nyonso pona ngo, zela na lakisa yo esika libala na ye evanda, esika libala na ye ekenda. Nzambe alakisi nga lobi na nga, tala muta kenda na libala na ye, tala muta vanda na libala na ye. Nga na yebi ndeko mwasi wana bien. Autant tozo partager masolo mususu sa famille, tozo partager un peu pour to eba ndenge nini toko situer prière na biso, toko loba nini na Nzambe. Alors to partager ki bien na ndeko wana. Alors Nzambe azola kisanga mutu moko lobi na nga tala place libala na ye kenda. Papa na ye muta kenda na libala na ye. Bandeko nanga nazaki choqué na ndoto na ngai. C'est trop. Makambo o Nzambe azola kisanga eza choquant. Eza vraiment choquant. Namoni papa ya ndeko wana ya muninga mwasi wana azako bim, azako ya, donc asi akufa makenda na libala ya mwana na ye. Donc avandela ki libala bana na ye, mwana neka yete bango nyonso po ezali ba signe o elakisaka na famille, so bomonaka même makambo zongelaka bino, esalameli ndeko oyo, esalameli pe susu yo, esalameli, donc ba signe yango wana, ba réclamation ya famille. Donc bango nyonso bana basi balandana na makambo wana. Mutaza ko sango mutu mususu te papa na bango. Pe akufa akanga penza munoko akenda, atikala ko confesser eloko te, akenda ndenge wana bakunda ebongo, akufa bakunda na mabala ya bana na ye, na ba pacte oyo ya salaki ya bondoki. Peut-être ezalaki pona bakisi, peut-être ezalaki pona mbongo, mais nyonso ba acte wana nyonso tu ezali ba signe ya bondoki. Alors Nzambe a obligé papa wana abima na lilita na ye. A obligé abima azonga. Namoni papa wana azako bima, Nzambe azolakisa nga bitala mutakendeki na libala na ye wana. Mais abimi po na yoki bino, abimi po arranger makambo libala mwana na ye. Bandeko nanga neti, c'est comme si ba o raconter nga film. Namoni papa wana na telemi na ndoto nazotala papa wana azako tambola place a uti akeiti, et puis nazomona pena lopango ngo lokola na Afrique, ba lopango penza ya Afrique ndenge zalaka, akeiti akoti na lopango moko bazako zela esiko tala batu réunion. Donc ba réunion na bango nde basalaka, ndenga salaka ba pacte na bango, ba pacte kindoki atikala ki kokende na libala ya bana, mabala nyonso ya bana na ye. Akendeki nango, atikale ko bongisa ngo te, mabala bana na ye kangama yango bandeko nanga okoki ko sambela. Ozoloba, moyebi makambo salama te. Ozo pesa prière na o na ndenge mususu. Ozo soupçonner peut-être même batu mususu bazana bango na nkutu vivant. Poko kondima te, pona yo batona bakufa, mutwana kufa kenda na ye non. Mais bien aimé dans le Seigneur, bato bakufaka. Oyo bakufaka na molimo Nzambe te. Na teyaki likambo oyo na lobaki naza na ba message ebele
à propos ya batu o bakufaka na nzambe te na misala ya mabe basalaka makambo ebele bakufaka na makambo ebele na mitema na bango na bapacte ebele basalaka likambo mosusu ekotika lekangama na vi na yo efungwamaka te mutu wana mpenza akufa akenda nango soki nzambe arevele yo te okoyeba te soki nzambe ayebisi yo te okoyeba te nini esalama na vi na yo nini esalamaka pourquoi ezalaka bongo evanda nango mpenza tranquille nzoka mutu asala yango azaka pe lisusu na mokili te asi akenda akufa nango alobela makambo wana te mutu azali na pouvoir ya kobimisa ye esika bakunda ye alobisa ye pa zongisa oyo yo akendeki nango ezali kaka nzambe ce sont des choses vraies ezali makambo ya solo okovanda olobi me nga banda mutu akufa vi nange ekangama makambo nange beba banda kaka papa na biso akufa to komprenaka te pasi ekotela biso banda mama na biso akufa kenda mbongo nyonso esila tokóma na pasi ata tosali ndenge nini banda mutu akufa libala na ngai liboso kutu nazala kozwa peut-être bacopain leur moko mpe fiancé amonanaki mais banda ya kenda ata mutu moko te ata mwasi moko te alingaka nga soki na propose ye pe ata mobali moko te alingaka nga asengi nga même azala copain na ngai ezali soki aye après quelques jours ou surtout après koposer baacte wana baacte sexuel oyo ezali pe malamu te na miso ya nzambe avant le mariage mutu wana fo akende mpo na nini mpo eza na makambo esalamaka etikala kobongisama te ebatu wana bakufa bakenda nango etikala kozala arrange te mpo mutu akufi nzoto na ye etikali epanzani epoli me molimo na ye eza koevre esika kei na partageaki dernièrement message ya esprit de mort nde babimisaka bango mpo baya kozwa bato baza na mokili baza vivant baesprit wana esalaka makambo donc azwaki yango na ntina bamabala wana mosusu ezalaka ayibaki bongo akei nango peut-être atekaki yango batekaka bamabala bato bayibaka bato bambongo bayibaka bato bavi kaka na matanga wana leur bovandi bazozwa bino vi na bino mobimba juste la bazokunda moto wana bozomona vi na bino ebebi échanger boyebaka ntina te makambo ekomela bino boyebaka te c'est juste parce que mutu oyo akufaki asalaki makambo akendeki na makambo na motema na ye oyo bino boyebaki te. Il n'y a que Dieu qui peut nous révéler, il n'y a que Dieu qui peut nous ouvrir les yeux to comprendre poto eba ko sambela ko réclamer. C'est ce qui est important, ko réclamer vi na yo oya yo. Soki otombe obungisa mutu moko akenda omona biloko moko bizarre après liwa na ye ozokoba nango ti lelo. Ce message est pour toi bien-aimé. Oyeba ko sambela kosola na nzambe kolobela nzambe makapo puisque nzambe alobi yango po ayebi ke bato wana bazali eyeba kosunga yo o prier o senga o réclamer po nzambe akende ko toucher mutu wana kende ko bimisa biloko na yo esika akenda nango oui puisque nzambe atushaka nzambe aza na clé ye kama mutu aza na clé aza na fungola ya bomoi na liwa ye mutu aza na droit ya kokende sika wana kozwa oyo yo bakenda nango puisque eza ya solo bandeko nanga so bayibi biso biloko na butu bakendaka nango ya solo omona vi na ona moi otikali maboko pamba c'est vrai bayibi eloko na butu bayibi o sac à main bayibi o portefeuille ezali ya solo okomona ngo après quelque temps ekomi ko œuvrer na nzoto na yo omoni ba problème moko ekomi ko yelo na vie nozo comprendre te ba pasi ekomi ko yela yo ba crise ekomi ko kotela yo c'est parce que baza ko yiba o biloko na butu ndoto salaki ba yiba que c'est vrai ba ko yibo ndenge ni na butu par des esprits voilà donc ba esprit muto aza molimo ndenge na lobaka tous les jours alors so molimo na ye eza mabe akosala makambu ya mabe, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. O pe ya mabe bakufaka bakenda ngo bakendaka pe na makambo basala. Soka kangaki libala no kangaki makambu na akenda nango. Alors il y a que Dieu qui peut le sortir de là. Il y a que Dieu qui peut te sortir de là, mon frère, ma soeur. Il y a que Dieu qui peut te délivrer. Il y a que Dieu qui peut te rendre biloko nyonso bayi bayo. Soki ozoko bana pasi ndeko nanga
kotika kovanda nango te eza komesana te bamesana na pasi te réclame ta vie réclamer o eza ya yo belela nzambe akosala yo grâce akozongisela yo akopesa yo akodélivre yo vraiment que message oyo esala biso vraiment quelque chose de bien na poko ya lelo bo partager bandeko nanga to partager vidéo oyo esunga bandeko mosusu ndeko moko aza peut-être na pasi oyo ayebaka likambo te mais à partir na yo grâce à toi o aider ndeko wana osungi ndeko wana na koyoka message oyo ayeba pe ndenge akosambela kolelela nzambe po ete nzambe azongisela ye vi na ye azongisela ye bomoi na ye ezonga tranquille azwa kimia na vie azwa pe esengo ya vie ajuire pe na vie oyo nzambe na biso apesi ye na se ya mabele vraiment que mon Dieu vous bénisse Kimia na Yesu Christ vraiment ezana mabota na biso bandeko nanga je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu et je vous dis à la prochaine au revoir.